Salut à tous les fidèles de www.bonganemedia.com, de notre très chère chaîne Bongane Media sur YouTube. Continuez de vous abonner massivement et puis gratuitement dans votre très chère chaîne. Aujourd'hui, on a un nouveau numéro. On reçoit Apollo Noir, un artiste et comédien, autre on peut discuter en long et à large sur art, sur vie artistique. Salut mon frère. Ouais, salut Dimitri Bongania, salut bana nyoso poto balobi héros pena boye. Et indi ligne da satire bana poto apo de best mokili noir na bino yeyo. Artiste comédien na bino bolinga kaya babi mikolo bo mesona obenga nga pa popi. Pa popi. Généralement bana popi bara pembe. Moi na popi noir a commis lisusu. Ouais, moi na popi mundo ezaka poto ça la particularité moni toyaki biso nyonso ba période mon ba période dans toyaki na ba les étoiles de bobo on a profité na pesa mbote pas ancien président na ngapo XT ancien président na ngabobo manoka les métiers noirs biso nyonso to komeka ba métiers noirs après ngasiko par rapport à image na yo boulé na bité na yo beta na komi Apollo Noir mais mikolo pe na moni ba les noirs musupe ba komi belé et on se etange mutatimba mikolo ba bi point noir ba bisinga bité yo il faut les noirs li soute ba komi ben popi noir. Apo popi noir donc LBG bango benga bali noir. On dirait ngasko ndeka popi noir bon ce qu'on a tiké na bon popi noir bon tozo continuer na yo oyebisa ozo progresser car na Rambo LBG. Ouais, logiquement on continue à progresser na président na merveille LBG Lampada. Balobi lui c'est mon maître donc on a un maître mort na théâtre Congo. Et la merveille LBG na profité na PC mbote belé ayebi ya la raso munga wesko hero we also tolo ba bomani na il sarabi no na soldat na ngai do apo de best na oye président na ngai merveille LBG président mukuse ya pembe Angela mino et puis ya boga soldat na oye aura défense toujours. Merci soldat toujours défense na ye continuez vous abonner massivement et puis gratuitement na chaîne na bino to solo kana apo moi na popi ya mwindo. Na ebité ba bisinga mino mikolo ba mo sa discussion bino bosala maboke te bosala cinéma na ebité o me o expliquer biso tant benga bata maboke bo benga bino bata cinéma ba cinéaste différence zakani. Ouais, différence ezali cinéma na maboke zakaki bato basala bon na logique pe na wana siko esenga biso tozonga isuba ina ba kote to uta ba ina kuna esenga te wana siko to ngosala on so regaite esenga biso tozonga mokuna mais so to eka na terme oya biso nyonso na lingala fuliniser na biso to benga nyonso théâtre mais différence ezanine biso so to kena monde ya cinéma biso toza batu o eza cinéma eza eloko oyo ba concevoir ango eza na maluba nango oyo esenga na ba geste nango esenga batu basala mais na théâtre za kama moi différence ka mo mke na théâtre skoyo to ki parate ba miso jouer en improvisation ba miso ba kenda nango ka ba kende ka bongo ka ba oke tout en mire yango po mona ba bilo na bango et la kama be moko na salité bato oyo ka ba bilo na bango oyo donc bango ba bato ba boko yemba ne bonde ba rapena mama boke batika na ba bilo ko mo ba kala mais biso sko to ba moko boyi déjà peut te promettre bino bana poto kalate kana bongani ya media bon mona skoyo différence ya biso na bango yango peut to lobela donc kalate pe na bon mona différence ya biso na bango na ebite obisika bango na ba musique ba nganga na ebite siko otangana bato oyo yo oko classifier bango kota ta maboke ba oba auto maboke na bato koto ko classifier kota ta cinéma ba kota cinéma ouais wana kutuza kumaka mngana tanga te de bana poto bomo ba yebi menga asko no saka mo rappel po bon de ba yebi ya mobwe balika bango pe omonika batongo pe ano ba maboke ba kanoka ba chaîne locale ba balika ka ba kuna pe ata na tangi bona ata ka ba kombona bango pour lobi ju ba kota net ba se référer na nga ponga bien ya cité bango eza ya mobwe président qui kedi trop muta maboke ya mobwe komune pe konzo wana vena donc bato maboke na degré moko na ebité na fina biso gauche président muyombe gauche suka na bato maboke donc bato to cité moi ba profil ya moi président muyombe gauche yenzambe na bango vena biso ki kedi na président konzo wana pena baso na bose ko mutu moko et puis azaka encore zo ko mona ngati ba benga ke pe de best ya mundo mbali so mona pe de best to asala makama mabeza ka ya ona ya mo de best cinéma de best we e ka pe na chaîne mo ndo ina nga pe no asala makama mabe ndo mbali so mona les meilleurs asama bongisa na kosa yo te noko ozando ina nga moninga de best bato ba otala bonganya media ba comprendre que
naza pena meilleur yo pena de best ya ki meilleur no sala kama mo eza mabe don na yebi kute bon pena bato ba yemba wana e basala makama mabe fort basaba mabe bon vraiment to ko ta ce qu'on a vivi ya maso na biso auto ya mbelio o ko telo moko na kata chaîne na biso bonga na media auto aussi na bandeko ba s'abonner massivement pour bénéficier na ba gag intelligent quoi vraiment et ça biso ezalo nini dango utongo wapi ba no ndenge nini. Ouais, merci pour la question na yo bongania. Omoni TV arana 3 bits. Opena tozongil sous TV arana 3 bits. TV za première bit na eza ko divertir batu. Deuxième bit na ko informer batu. Troisième bit eza ko former batu. So total mingi makambo nyonso batu basalaka batu tout na wana pe na généraliser. Pomba kwin na otanga bakombo. Pomba kwin bana msusu. Bazande mo ebele mais natangi pena ba figure ba pena ba royeba bato basala ba o ba mibenga ke basala ba gag to lemi ba bloko wana yango musko biso to ye to ko divertir batu to ça pena divertissement ya histoire a bien mais divertissement batu il faut batala ba seka to ça la histoire il faut te former batu to ça la histoire il faut te informer batu yango moni to est-ce qu'on a une nouvelle formule lora noko to ana epemeni ba benga ka Dimitri Bongania formule gagnante. Ce qu'on a sangana apo de best mokili noir, les best meilleurs. Donc tu es ce que tu peux sabatu. Couleur à bleu moro déjà bo s'abonner belé pour bo rater tout dans bleu ko moro ezana ko sabino te pena to kende novela ça pena bis tumba tout ko kana ce que to keka tumba ba novela donc to te pena world divertissement bien to ko informer bino et puis to ko former bino na makambo ele kana katsa mboka. Bon repemba bloko bien parce que toi na ba homme d'état to sala ngo toi na ba dialogue to na ba communication donc makambo belé to sala déjà semaine oyo bozo déjà bozo dia lo mo to bombi siko ka titre mais bozo lo mo pena bien on a évité bosani ka bino bino bana ina to ne peut pas réussir kambon. Ouais comme ba structure na biso déjà comme na ngweza 4 CAT donc bientôt là bozo 4 na ba télé na bino ezaka po na biso bana ina 4 eza en sigle siko donc signification voilà 4 eza en sigle signification na ngeza club des artistes talentueux ezaka ka po na bana inati toza na sous cordon na biso cordon adjoint na biso Smith Feli yé déjà za mona à ça la passage mais aza pena ya les ka kuna mo ba formation kaka Smith Feli toza na ser na biso baati azala pe kuna groupe na biso te po bo kanza ta musuto salika koteri to Capernaum to na chef na biso Rex wana nde to akana Capernaum toza vraiment beleza pena taka to benga un club des artistes talentueux donc ba to talent ezaka ba artiste à Capernaum te zaka bana inati donc to sali pena structure mon boy to sangani bato ba groupe ebele bomo yana ba groupe msupe ata ba groupe basala ba maboki wana bana ba talentueux mais eza bazo exploitant na ndinga mabe yango munisiko awa kati ye to yo changer no makambo parce que il faut bomo na pe biso no bomo na biso pe no soin bomo na biso pe no ke français mo ba classe ngo to tanga ki bomo na pe ke non moi français pe à moi bien pour non lila mais bo c'est pe la qualité. Mais bon c'est pour la qualité vos côtés toujours s'abonner massivement pour bénéficier na ba biloko 4 ezola mbele biso quoi donc biso moto ozala au four et au moulin pour to pese la rama kambango na bité ba source ya ba idée na bino utaka wapi pour otali baningo bego ba maboke bino sko bosa sko cinéma boza source wana wapi. Ouais, déjà ezali no travailler ngamoroté toko makame no travailler ngamoroté so de hôtel soux na biso déjà pour nous tirer référence à bien premièrement on a tiré ba soux de référence dans les na ba livre na tangara trop là c'est des 1 deuxièmement ils en a nature moni nature était y a enseigné biso trop ce que tant que tout intellectuel ils en nature ils en un livre côté to tirer ba soux donc ba tout pena to ko sabinoté bo s'abonner belé bo s'abonner belé vraiment bon en a tant morté donc tous en a bino chaque semaine to promettre bino to assurer bo senga biso ka pas vinzambe apia biso maladie pour dereba ya ba na kanda o jouer pour to eka ke to conquérir to na biso to le kana biso batu nyonso te mais to eka ke to la batu de quoi nous sommes capables eza ngo bato ba kombo to ask bien elenga katizani omo bato ba kombo wana ba ko jouer te ask eza makamba bato ask poza na kata katse
Il faut jouer. Donc il faut jouer ma casse pour les cassimit à côté résaté de 1. Tu sa rôle te po. Oh mutunanga atanga. Coordonnateur pour notre rôle faut les canani na casting. Donc sauf que to monique non profil auto on a besoin za you. Au jouer. Donc net na bo de to na bilo moto bando tourna tam su bo na robunga pe sumo mukepo ba bilo ko na to senga biso ba papa ngasko na nga papa te seke mena tourner za te na komi mena tourner te. Donc c'est que to sele ya sentiment te mingi za musala to profiter pe ma moko na ko sala appel na ba sponsor, ba partenaire, boya vraiment ba producteur surtout, boya ko pesa biso maboko parce que toi na besoin nango na makasi na biso moko ta msusu le toi na posate to se pesa bino lelo lobby to kata na pena toi na posate to tenir to ke na bino pena ti place wana ba boss lo ba junior nkosi motema mama lina nkosi na Paris venanga afi munzola le danois bientôt film na yo ezoya mais ça non loboko na kata kati masa na ngai yaniki ndi ya babi Turquie Grèce pamba ba masa na ngai kecha kilunda masa mobile na depuis Paris na pesio bambote belé déjà mais comme non era mbote te biso ara bon moi président na lende binoto na lende et comme ya bambote te boto que parce que après awato ko ta ma kati ya mboto beto moi chaud par rapport à jeune ngezala kaka donc na yeba siko bato o no biske au side casting et c'est que papa m'aura joué mais bino be koto be français bah c'est un français dans les étoiles de Bobo on a habité sur aujourd'hui papa m'aura joué c'est pas jouer mais il français t'es à jouer toi jouer t'es ouais merci pour la question on a bi déjà ça on m'a comme profil à comboté so c'est biso papa toi on a posé à coco c'est que il faut qui m'a côté va professeur na biso ina ba elle ba jouera bien donc biso ina on a posé déjà coup tu na bateau toi na bango de tout monde na éviter l'autre pena Rex toi un chef na biso mon Rex ya na zambinga parce que déjà jouaka c'est que derrière Rex ça a la possibilité de jouer papa nanga au bomba pina donc personnage pina balana si bien tu fais le pena lieda au jouer père nanga ali pina dan au jouer pina père nanga donc biso awa eza pina et ya pina musala donc ba papa na Congo basé belé o ba jouera bien eza ka français na nouté toi non autant non makambo jouer bien parce que ceux qui ka français qualité o makalunga za kinango ba nga ba découvrir on t'es pas président Lomé donc ils ont encore makambo français ils ont premièrement ils ont makambo beau jouer bien papa beau pesa biso ba remarque so au moins to comme si note voyer ça ils pena beaucoup aussi pour à la prochaine toi améliorer parce que ils ont œuvre d'esprit il faut bien perfection ils ont raté il faut chaque fois ba remarque na bino et ba no sala biso bien voilà au la caméra tu adresses un message à l'artiste au babu samsa na bino ou bazo les canaux médias bazo finga ou bazo jouer mabé ou comme côté les gars mais pas finga le ba mabé tu adresses un message na ba bato ba na yo pe ba artiste ba na ngonga merci pour na couper ça opportunité ou na adresser message na ba comédien nyoso ou ba jouer mabé ba finga batu na ba sala mabé na yebi sabino kai ke muni biso to ba éducateur à masse bon makamsu peut dépendre na élévation famille ni oyo bimi et makamba éducation ils sont psycho to besoin si cherche pas ba parents to besoin une éducation de base nga déjà moi na soda beta sko machine moi na soda père na biso très catégorique donc avoya maboke pene bonga no tanga to sala pena banchik ne pene singaki et belo mona ba ya ka finga donc déjà injure eza arme ba faible ne batu baluka non ba ya finga po ba tsa bangoka biso squad to yeko finga te pene za so za mabeto we biso ke za ka mabe so eza bo to biso za ka be so za we donc to lancer ka message pa na bino tout ça la beaucoup plus musala parce que batu basé belé partout dans le monde ba na posa bata la savoir na biso ba na posa bata ba buzo ba na biso te et puis na buzo ba bon mikolo est circuler na net bo salir image ya ba comédien bo salir pena image ya ba comédien à la prochaine fois to yaki mingi non to pesa ka ba tu ida 4 mais to ça l'émission mo beto lo bela ba makambu oyo et les kamikolo na monde na biso ba comédien bo so pa biso bo beta mabe donc to ça la pena émission ya Dimitri Bonganga on dirait na mona to komi na ndiana masuka on dirait to kona suka na profiter na pesa ka ba mbote nanga na pesi mbote na bana Luanda nyoso Joël Soni, Joël Luzingu, Djogo Alpha Mona, Djogo Bivensi Moke Babi Tozo le la kaka. La mama Kasai depuis Luanda na pesi bino ba mote belé, ba masa nanga tout bosé belé Daniel Tambwe na pesi mote na Junior Nkosi les boss na bandeli sous Junior Nkosi les boss motema mama lina Nkosi
na pesi mbote na grand frère nanga Afe Mundula les Danois. Afe Mundula les Danois grand frère nanga na pesi mbote na Kecha Kilunda na pesi mbote na nani mususi Yannick Ndia garçon sympa. Koli nanga na yebi ke yale anzele oya. Yannick Ndia na pesi mbote na boleke bele mbisanga ba misuto okuta na bino na kata pièce ngana be mission be boleki ne pene bele mais pour vous contacter biso bo koma na WhatsApp na Facebook plutôt au comme account de Best Mokili bozwanga mbamo account de Best Mokili sur Facebook na WhatsApp eza na plus 243 89 92 73 889 plus 243 89 92 73 88 9. Donc ceux qui bo bengi biso bo soutenir biso surtout yangonde eleke sengo koleka bilo nyonso begonia barbarita na bosani masa na ngai libala malamu de kuna depuis Londres na bosana kiyo bebe ya yo yangwana ba batika boli misama boleke bele nga kokala nga obakati bego barbarita mtu na nga depuis Londres ya yo yangwana mai mona munzula ser na nga bon mariage déjà parce que oyoki si famille sonité 6 mois kamba moko wana ba chance 6 mois ya poto mamoro libala ser na nga ba sincère félicitations famille munzula mobimba partout en Europe na lela bino trona les seuls comédiens na rosa bandeko na nga propre na rosa tana ma ba winde ko pe na poto les seuls comédiens oui bandeko pe na propre na poto nga donc comme na souka parce que c'était juste une tranchement émission à 10 ou 15 minutes capo to zaki appelle un tournage to kati to pema ne to profite betelo au mo boyo po to sala commentaire ya bilo o ezoleka déjà na rata bonga na média bo continuer ko s'abonner massivement et puis gratuitement na chaîne bino to za to sala musala to moni balasima bato ya boaki ngape na boaki na boka na rati bye.